sembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie yo soute pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te pe na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo te est-ce que nga naza moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga na moninga no nga master no nga mata no Papi Gen tolobela vie nde nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie. Solas Kantus Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Topasi Bilombote partout, Bokolanda Biso Boyena, tolobela vie officielle. Voilà, nous sommes de retour, Tozagi Modi Banda, Sokomodi Biso Boye, Moniga derrière Biso Boye Baké, Toza, place de Missana Kolanda Biso, Nastigo Biso, Wana tolobela vie. Et merci na Washington, 4 fois prêtre, bon séjour na London, Mokona place aux Ali, Jérémy Boba na Canada, Didier, bon retour à Paris. Et merci également na Émile Bamba de Zurich, nous tournons Émile Bamba de Zurich. Sans eux dans la Mawamingi, pays de Bocao de London, très bientôt tu vas à Londres, wana, naza koya pina Angleterre, pour photo tambo la penza, voilà. Oza masola poto. Na masola poto l'autre zo yamba Benakosi. Benakosi aza moko ya sali moi parcours na ye moi molai awa bato ba yebi Benakosi, je crois que ba yebi o ba yebi été boza ko découvrir lelo. Aza mona poto ya kala. Tokosolana ye masola poto lelo vraiment to yambi poto ne kapé kosolana no sur vina ye. Benakosi bonjour. Bonjour, Boni ça va? Ouais Boni. Na sepeli. To yambi lelo hein masola poto hein parce que to zambara ba to misus mais lelo avec bina précisément journée na yo ko to yamba yo. Boni ça va? Ça va, ça va. Tant que masola poto koloba mukolo ba ko yamba yo masola poto et olekane ni pona yo moko. Non mais masola poto bon. Eza kaka masolo moke tobetaka po nini poto bon po na biso to monaka neti paradis quoi parce que moni bamboka na biso eza mobulu ya moni ke tokimaka koto po nini pe o se débrouiller quoi ozomona donc ya ça mais poto bon eza noka ninga bamboka nyonso toi ozomona tango mesani pe na mboka ngo kaka donc eza kaka monde kaka neti toi mais eza pays moko développé comme on obéit à Banane
bon comme on a Bena na ndenge ya François na kota bangola Francisco nkosi nde bapesanga yango Lyon ozolanda on peut pas pesa ngo pe na éviter parce que c'est rendre avant na Portugal na ba 90 parce que biso to kota na ba 90 et puis pour toi ozomona na ngo ba âge ba na 4 l'équipe jeunesse na quartier na ba Bena comment on a Bena na quartier ba bien avec Bena mais sikoyo serona sikoyo to sala mo ba disco banini na Rastaman ba bien Rastaman basuki pe basi abo jeune donc ba Rastaman to sala ba studio ba disco banini tout donc to bina banini donc voilà quoi ozomona Rastaman ba bien ngai OK ozomona commune naza mona njili oh yo ben njilwa na njilwa na quartier 4 Sumba fondro va vient na ngai fondro donc ne so quartier ba Joso Anduka donc wana batu na ngai ozomona donc alors ozama sur la poto to solo na biso batu linga vraiment tout partager na bango mo expérience na yo moi ba vécu na yo awa makambo yo mona awa makambo kutana ngo à côté ya malamu pe na côté ya mabe omeka ko exhibition so pe moi ba anecdote mo pe zali par rapport ya ba vécu na yo ya makambo yo mona awa vous avez malamu mingi tout partager na bandi ko bona na biso alors likanisi ko ya poto ezola ka ndengeni na pesa ko gu oya miki bon monika ba serwana dans l'époque tout monde va venir biso pe va venir biso ba Flori ba zoya pe ba kini ba Joso Anduka pe ba zoya wana sikoyo Shikito di lolo wana via zo beta na katanjili kashito di lolo pardon zo beta ngo donc na njili donc zo ningana baki mo beleka po ba ko monsieur kimi donc monique na courage wana c'est que Joso Anduka colonisa bena ba parisien ya njili blagité de yepenza la ki donc suka a colonisa wana siko na Sainte-Thérèse ngai na ya na salon de coiffure ya John vanda na yipaye tout donc masolo na pe na masa pe kodi dikola ya ka pe mikili banini ngamo pe serona courage pe le susu donc na te ka ba œuvre d'art ti courage pe ka na kota be bangola Portugal pe na ya poto pe siko goya mikili za Joso Anduka baza mo belé ozomona ke ndenge bazoya Joso Anduka donc yepete bande depuis kini donc pe ça peu courage tu peux te que tu as pas quoi ça rendre là série il y a 90 c'est Mobutu il y a un ventilateur voilà un ventilateur voilà on rappelle tout c'est là un ventilateur na ballon pour si on a te ka ba œuvre d'art ya cuivre na ville na kutana na ngenge moko boye type mo boye ka mondele mo bia monsieur na monio bongo ya pa na ngai o sala nga œuvre d'art mo boye na restaurant na kei pa four pour automba ba pizza si quoi bien o tia cuivre mo boye hein o cuivre tout a tuninga prix combien bi 120 000 francs 120 000 zaïr voilà dollar ça va combien wana ka 90 120 billets ça 50 000 zaïr à l'époque nga ce ko œuvre d'art na 120 000 ah billet poto 120 000 billet poto ba 150 000 OK si on a na œuvre d'art na kaka na 120 000 type on a bon je te connais je te vois souvent en vendre tes œuvres d'art là donc à kamata 25 000 francs pesanga wana siko ba ventilateur coûté ba 15 000 là zaïr na somba pe ventilateur na pena car na bis tana kitaka bo wazo kende poto akota ba angwa kaso mona wana na kiniti wana uti siko ville siko yo na somi ventilateur déjà moko parce que tanga pesa 25 000 wana bon na somi ventilateur moko ozo mona bro na sala pe œuvre d'art on a dépassé ka 5 000 abisinga na salelo ko wana et puis après ça on a portrait na salé portrait à œuvre d'art de nous on a 5 à 120 000 ozo mona après ça 25 000 na kenda na dépassé ka 5 000 zaïr les restes pas pesanga pia ozo mona na mo économie na zana ngona wana bon na ba master mo boye abi atuka foto ko tabanzela ango misa mbala rezala kité ba 89 OK 1989 wana na âge 29 ans brouba master pe ba se préparer
tokota nzela ya lufu wana sikoyo na sera na somba ventilateur na somba 2 ballons ventilateur ta 5 na mbongo pesa nga na mbongo pe na nango na somi pe susu ba ballon na somba ta 5 ballons ya bilamba ti bama sana ba mbaki malauka na vie na ye asombi ba billet tout tokota nzela ya lufu tato komena na lufu boye ba siko kuna pokota siko biloko ebele ya ngai siko ezalaki na pesi mutu na mutu amemela ngai mbila bu bakanga biloko wana o biloko nani ngapite za ngai abiozo ngapite na kende nazonga na mboka na ngai nazomona siko niti bakanga siko biloko wana mais pourquoi siko yo explique ka ne ba mona nga face na ngani tena lela ngo lela ngapite na lela ngate souci siko sale bango bazongi ba plan na ngai tekota ti Angola na koma pe passer na ngamo wetu ko na komela ka to prendre sika moko na sala ba 6 mois en Angola tina kota Portugal na Lisbonne c'est facile ça dit que ndo kana que on met ventilateur au teki ventilateur moko kuna na Angola te kama ata ba 30,000 shikudo kwanza soki kwanza ba serwana siko nozoka na sombaka 5 ba ventilateur donc na kanga mzala rebele ti na sombe billet masa mo paselenga pe ba makambo tout tina ko tepe miki siki makambo ezema solo to ndeko yoka na ventilateur ya solo ko siko bango ba siko kuna semaine za arrêté to nde bon ventilateur c'est non mais monique za commerce tant commerce je peux se kitoko pourquoi on avait moi makasia Angola chaleur ça makasi c'est-à-dire 27 heures zero pétrole que donc so mais ça dépend ya moment wana ninge commerce je peux là parce qu'on a serona ba vague on est pesa que non ezaki vague ce ya ba ventilateur ozomona que ce que tu na ventilateur danser nga na master na moboye ko di kola yiko tu sera ba ventilateur te abina sumaka ba sacha ba bombo ba nini pe ya et ça la succès ozomona siko service to kotaka na ba 89 na juin et ça c'est un ventilateur je na côté na ban na comme va passer entre prier église moko ba mbanga penza très bien na salega 6 mois na le 14 janvier na longue Angola na côté Portugal Portugal na salaka bon ça rendez parce que kuna avant voyage faut battre portugais yo bon Portugal to bega Portugal kaka ya bongo Portugal kaka ya bongo ya mabanga o abenga ma na 6 mois na ya bongo kaka Portugal ya o abenga mabanga vite fait après na kotaka Portugal so na salaka 9 mois après na 90 wana tina novembre ya 90 net so Paris ouais 9 mois na Portugal ba Congolais ba zavuna belé si ba Congolais ba Portugais ba Angolais pe basé belé donc voilà quoi c'est na kaka bon ya c'est là bon butu wana donc les belé azomona donc kuna sikoyo komika ka bu apesa ba document ka boye hein yo ça ba bolo na bino donc voilà quoi yo kinanga série à guerre ya unita na wana siko unita pesa liko ezalaki makasi ozomona parce que so na ba frontière on a dérangé bien kasi na zobati na frontière bon côté on a tout côté na lufu toto après timbanza Congo ozomona bon kuna penza bitumba peut-être ezalaki te affaire pour da kuna ezalaki peut-être te kaka masolo ka ke bon ni mais tantôt kende kuna faut masser quand même âge quoi parce que so on a âge à mon ke ba ko kanga yo o kende ki soldat ozomona donc ba mar quoi OK alors tout ça pour évoluer dans biso de la aussi au commis na Portugal peut-être parce que Portugal est devenu si pour on est ça qui vient no qui ma Portugal pour qui me Portugal mbango pour la France non bon Portugal bon omoni nga famille na déjà ezali wa ozomona famille na côté déjà kala ba Flori bedo hein petit sœur na yogi donc ba ja ba Paris ya kala ozolanda donc mi côté déjà ba 82 on va sala ba côté qui vient na pe Flori côté presque ba 60 entre 75 ou 78 si je ne me trompe pas. En Belgique après, à Kini, à souffrance, aux Hollande. Donc, petit sœur là déjà, mais elle a déjà en France ça. Aux hommes on a type na benga Sims, donc comme marqué séparer ses amis, mais déjà à misala déjà awa. Aux hommes on a na côté Portugal et que ben on a basali a déjà donc fona ya. Tina beta match pe, na comme pe France, na comme pas petit sœur na piton na 92 ans. OK. Avant on a peu bon voilà quoi. Donc tous on nous que Yoza né grandi na Njili.
né en Njili, grandi aussi en Njili. Ah bon? Ah mais bien sûr. Chez biso na Njili pa na biso so oyo olubika ke na quartier 4 na Sumba potoi na ndako potoi pa mwa Gayar pera tonga mwa ndako mwa etage bezalaki et référence ya ngwana on a quartier 4 na Sumba ozolanda donc na vie na biso pe Flori ayibana ki pe serona na vie na pa kufa fait Jacques ozolanda donc voilà quoi vrai ban Njili ba na quartier ni c'est là. Bon, vrai Bananjili. Biso tout Bananjili. Tu comprends? Tu peux diviser. Ozolanda, tu peux diviser que vrai Bananjili était. Biso tout de 1 à 13, biso tout Bananjili. Ozolanda. Donc ezaka kesoka ke si tu les habillons bien tout Ozolanda. Donc ba marque on a bon. Quartier 7 ndem tu zala ki moi bien parce que ezaki ba ndako moko comment dirais-je, Flama tonga quoi. Ozolanda, mais tu benga antiquité wana. Ba tonga ba ndako moi bien, quartier 7 est bien, puis aussi quartier 4, ba quartier 1 ba ni donc voilà quoi. Ozomona. Sikoyo au commune en France, grande sœur na yambio, bitela biso sikoyo, il est gagné d'unité en commune. Non, mais na commune nga bon, grande petite sœur ya mingai, na vana na ngai. Ti bon, nazo bosser na moke vient en perdre ngai pe na comme garder na défense. Malembe. Wana ozobeta na makala. Ah? Wana ozobeta na molili. Na molili gati. Donc na défense on a c'est comme gardien tout malembe. Ça y m'a comme la carte proté. Bon, bah c'est rona bon. Mutu peut se payer loko pe bo beti kana na nini na ya. Tu comprends? Donc normal pe kaka pe bazo futa yo ba jara marko no. Ozomona. Donc après inspiration ile ngaka ka boyemi samo boye kaka ba na luka mutu makata nga suki ya esprit ngabi kaka yana ko to suki na ko ferte je te jure esprit kaka inspiration ko ngabi yana kata na simba itete ganga usala ko fera bite mbali boso na sali suki je te jure inspiration ile nga bongo bo salon ndo sala kicheza hii salon non salon na kaka ya Masa John tunokende kaka te na quoi faire te oya kaka ovanda na po ala pire mutu na ngai ozolanda mais na kata tele kote te ya ngwana na poto na pito wana na kata Masa na suki baya baganga bi osakata suki to kabite mbali boso na simbi de explique tonde c'était serana ciseaux banini gilette banini ozolanda na kata suki baya baganga bite mbali boso na sali suki mabite mbali boso na kati suki après batu bazo kata bazo ya peshe ngana zo kata suki bali ti to kota ndule moko boya ya Victoria siro na demukuse aka ba photo siko na château d'eau sikoyo na kezo photo pa demukuse tana kezo photo na kuta pena vina ngai pa comme kimia ape quoi faire pour na boso ni kombo abi vie na kata suki peti. Ah bon, yaka lobi somba tondeuse na yo, tout yaka. Na comment on appelle, amimanga na bureau, baso pengai. Pesi wana siko Salomo ezali ko moni sortir château d'eau. Una poste, baba Alpha Ngongo, kotoyo. Salomo ezali na procoif na ko ba magasin mo ya bilamba ya basi bateka. Na kota wana. Na lokata pesi ko na petit à petit na ba 18 explique ka na longo na salona na coopérer na mundibu moboye na bandoka ta siko wana wana siko yo vie que c'est razo ya wana ba redi ba nini pa mundibu wana nazoka ta suki papa tia monika ka Jona yo akomela ba kini ebele abia bena na ju Salomo quelque part ezalaki nini la vie azu wana tout comme wana ba c'est ba travaux pebo bena pesa kombo na pesa mamoko afro authentique o chana pe ka renya ka wana afro authentique na pesa kombo mais te solo la ka ne penza bien te tina abandonné buna la ka bona zu rêve mo boyeke na zu salon na zo master na ngai deke mu jemba na pesa bembote to tambula ngabi deke na loti ndoto ke na zu salon to tambula na epa ti to luki esprit pe kaka
kaka en diagonale na salon wana na moni ndako mo ekangama mo porte na tuni muta restaurant abi non est-ce que ndako ndenge na besoin pe na luka salon na zo salon na sala nini abi o luka salon bon non eza esika mo boye no bomba banini mais ko lingi salon bon yelanga autant na kamata 10 000 francs mais pesi à compte 10 000 francs français. Francs français. C'est bon, ça va, par mois, on peut s'en aller, hein, autant. Il y a 180 000. Bon, on a fait un salon, bien à coiffure. On a honorable Patrick Bologna, petit nanga déjà. Donc, on a ce serrant tout ça, on a procoif. Petit nanga, on a bon, il peut travailler dans la maison, on va noter qu'à ba mèche. Donc, il y a notre travail à Tekawana. On a petit taper dans la salle salon. Petit frère pas jouer dans le salon, vieux, mais ils ont contact avec JB. Tiens, mais JB dans le salon, mais Amanda Duchesse dans le salon. Wana sikoyo, chana pe ko sikoyo. Abisinga bena nini na ko kopera, na peut-être que kopero OK no pa wana na front antique. Siko chana pe ko zo kende na front antique, wana siko bitumba na JB na wera. Wera siko zo ya pa ya chana pe ko front antique, JB a shengai. J'ai bien encore fait ce qu'on a à l'époque. De tous les musiciens, tout le les cachengaï. Des là qui milliers de stars. Milliers de stars, tout. Ils donc parce que na yoko la coiffure il a un bongo. Ti kaka na salon na bena coiffure bon. C'est mon boy kaka bon on quand ils arrivent foyer kaka moi ma tata na moi si bani banini bon na touché petit mois si après hein na kota ni prison na betaka moi si bon azo mangitu ko fo maloba mabeza laka azo mona ti mbila akoyaka na kota ni prison na kata prison sikoyo buna lotaka ndoto mo boye na zinze mo kesera zemba reconnaissance ezali trahison teo epesaka dignité de péchance ya kozwa mingio nzambe akela bolingo comprendre donc na zo penze mwana esprit pe bon na komi penze mo pe kaka ti na manozo bando nga ba rêve zo yanga ba ya banzembo na bima na 5 chansons na nzembo na sala na zo pe kakuna Ozolanda toyaka na mokili moto na chance na ye o bozwi ya mokili nzambe moto apesaka mondela asala kelasi mpona koprépare l'avenir moto nyonso akoluka mbongo mpona succès basuiviste ocomprendre nasala mpe nzembo wana bon ti na bima mpe naye na peti na ngai peti Moustapha tobandi koyemba a musicien ayemba mpa ya Kofi ozolanda après ça va déchiffrage bon natala pe kaka maripola yape natala petit selezino pe akoma o petit vie na lukayo déjà il va déjà que bena ko fin depuis kin ozolanda petit mo boya kende chez biso ba neve na ngai ba masa na ye ozomona pe ko luka ngai na yamba payer ozolanda petit na bon na me pe na pale na pese blouson na ngai ya le bosom ta la ta kalu janso 3000 francs na pese blouson wana ozolanda na kabeli ko na on a laissé la mal boso petit azama aza ay bien go ozolanda petit chez ngai pe azoya donc mon expérience mon kino to zo no mo si mo ki quand on dit no kotaki kumba c'est combien de temps kumba na kumba il y a 3 mois c'est 3 mois mais après na provisoire tango yaki on a combien de poto mais c'est que te no a beta mo si c'est que te bon ezala ki balanga jamabe na sens nini c'est na sa mission na yoti d'habiter nabi mais est-ce que ba pese ko conseil te que awa ko meka ko attaque colère wele yimi ko meka aussi bate bon c'est rona bon toyebi na biso ke zabe bongo mais omoni kaka ba comportement mususu ya basi tu arrives pas à supporter aussi tu vois donc on agir kaka parce que ezala ki balangage moko écoute toucher qui makasi donc une femme peut pas me répondre comme ça quoi tu vois que ovandi boye posterana JB azo ya shengai sikoyo
Master Moboye, fallait qu'il y ait un concert à Wera. Abia bena, pendant qu'il y ait un concert à Wera, mais rango et qui. Abia nana bien mo ya Master Moboye, mais moi ça m'a kende ezate. Na texte abia bon, pesa pe kaka na kende pe concert à Wera, pour na pe na kende concert à Wera te. Akamata pesa na pesa mbongo. Na comment na parler. Na sokoli tout les petites femmes na kende on a femme autozonalité. Elle bossona. On a que des concerts. Jusqu'au bout du cas que na que des concerts. On a passé à jaloux. Ni na que na moi si. Habite na que na moi si. Na que na petit serre na ngapé. Zolanda. OK na moi si. Ah ouais. Ce qu'on a là tu peux bien. Alingite na kende. À côté na cuisine. À que zo mai. Ngapé ki diba. Na funga la porte. Fwa mai na nzoto. Ah. Tale na simbe boye donc maîtrise kaka. Comprendre? Bon, na tongo nango sikoyo to la muka na mape neve na ngai au lieu soit servi neve na ngai déjeuner rien a servi kaka mwana o bongo yesiko te amana ngai oh na josko mwana ke somba ahondo lo bana na colère na sikoyo aloba n'importe quoi ozolanda onengo bimanga boye ngako na sima pe kutu bavunda ngai ah na mbeto bavunda wana mbeto na tune 3 fois ya auto lalaka na couleur wana donc na frappaye kutubi pilipili kutu ezalaki kaka wana donc na couleur kaka donc na frotte peta pipi na miso nga mosome esalaka na ke sokole na bavoisin ka ndenge ezalaka ke bavoisin ka ndenge ezalaka ka bamoni moto azoganga su te neti kaka nasali crime mbila ya bu bazwa ngai ntina lobwako 3 mois pardon ti bamisinga na provisoire ozolanda nazonga pe bando kotaka wana kuna ndo comprendre que moi c'est attaqué ndene ko simbe ko te banda bomoni bon c'est vrai ko sonu pena moi si quand tu fais aux années, bête ninge zalaki vraiment que bête pendant moi si na sala ngo sauter. Ozolanda. Donc maîtrise kaka parce que moni basi bon ça dépend à moi si na moi si. Ozolanda. Donc il y a des basi à cause on super réponse ma mais il ba kasaka moi si kaka. Donc ça na maîtrise kaka. Ozolanda. Parce que moni moi ça bote pe bana faut respecter kaka. Ozolanda. Donc na pesa na respect na basi. Mais ma tante ezanga kati na ba foyer kaka parce que même ozano marque nini mais kusone ezanga tenze mondo to yemba peto yemba na waze kwati bolingo toyo kaka na sango ezali facilité ezali sans douleur ete les amoureux botika kopanzana na bolingo yo oh vous comprenez de bolingo toyo na sango ça fait facilité ozolanda ezala pe na douleur te douleur ezala kaka ezanga douleur te donc marque wana sikoyo na époque on tourne na biso vite fait ezaka exemple web sabatuki et so yena mboka oyo keba na baje nzoto surtout ko beta mosi c'est vrai faut que kanda ba la colère na range rien quand on perd un paya il y a la petite na mais so kanda ne en tout cas contrôler colère non parce que son ego bêta pas c'est ça donc faut ça la maîtrise kaka si msubi alinga ba bêta moi moi si msubi moi bina azo pousser yo penda ce que zota blendo zene qui ça bina donc oui quoi finir na yeme o mona so meki ga wa moi so meki vino pe baby déjà ya ki akoluka vina yo donc moni moi so vivre ne kaka faut ça la maîtrise nzembo pe na to ba commentaire donc faut ça la maîtrise ozolanda donc pour vivre bien à moi aussi ozolanda donc c'est vrai que beaucoup soit négo zanga nango mais ko beta faut maîtriser ça c'est gratuit il faut jamais toucher voilà faut maîtriser ça alors yo sérieux est-ce que vous avez maintenant c'est un délire yo comme mutajibe ka pondo ndo kata jibe na kata soki jibe ba kester bazoya ba lijo kwempa de tous les musiciens presque yo comme no mutajibe peut comme na yo mutajibe peut-être OK on bondo je gonde ni yo na sana pe bokabona ki to tout ça ne so moi bien ah petit nangati depuis kini chana petit na depuis kini donc chana pe qu'on appelle son bout de belé ah petit nangati depuis kini donc tout ça c'est bien ozomona donc il y a ça quoi donc est-ce que bataouira ba ndeko ya na salon si bando yako
Ok. Nani petit miel de son azo pe na salon. Bon, ba fanatique musupa ko ya mona pe JB. Ozolo da yanga pe mona pe mona wera za kuna bakepe. Ah JB za ko to ba yepe. Ozomona. Donc Marco ana. Mutu nanga. Même si suka za mutu na moi bagé moi distance ça to benga na hein souté mais ayebinga bien. Avec que Bena pas un musicien comme un musicien. Bah ouais, tu veux que Bena un musicien. Ozolanda. Bah ebiko. Mais tout suite mais na lobby ah oh. Musicien n'a pas été un musicien. Bah ouais, bah ebi bah kofi bah ebi. N'a pas de preuve. Na bito tika ko tika mekamboyo. Oh, mais na lobby ah tant na bimé si disque. Au moins na vie, ninga na musicien boy. Même na sali succès. Même à mission mon na sali succès. Nga déjà Bena kofi na yebanaka. Vous comprenez? Tous les musiciens ba kofi ba papa we mata bazalaka. Ozolanda ba jibe ba wera tu ba bingai. Wera petro pesa boka pengai. Bena coiffure. Vous comprenez? Donc kosi ayebinga bien. Ozolanda ayepeka na bimisa pe disque mais ba petit fali oyo. Ozolanda fali kutu producteur na liboso David Monso ngana katesuki. Tango disque sili abibena tu viens chez moi hein? Mais laissez le disque je vais écouter ce que tu as fait là. La Kenati na porte maillot. A qui ça petit ne Koulibaly. Tu as encore ta route dans l'hôtel, mon petit fallait que tu as venu na putain. N'a pas ya David Monson. Petit fallait que tu avant que tu en tu bané bien. Ni ta makanga mon que respect. Na sens nini. On a sur alloué pas Kofi. A répéter na studio blé na château d'eau. Biso pito kikuna ba jupe ozobeta drum ba to ba déjà soazemba pa inaye. Ozolanda. Bou to kota pito ya 5 personnes kaka. Po tipo be na bossa na ya pe na sala za programmateur mo boy. To vandi wana pe to tala peta zo répéter na e. Peta ka peta tellement o vi bobima. Petit yo. Oso benga na biso to ye. To ko supporter o benga na biso to bima. Ba jiju ba tika o bi muto benga ni. Kasi bena kofi. Bena kofi wana a regretter. Tu kutane na Châtelet na question ba forme pour na clip na ngana sko musique na ni butu kutana pecha avene ngeni ngabi apeti na rectateur jour sala ngaba Marco na ovie pardon tout toi singa ba pardon jusqu'on a que ne pas ya David Monso pas okita abi bon na pas David Monso quitte ça petit na Koulibaly tu kutana car na ayoka ndule na ngai abi oh beta boy abi c'est la première fois moi je n'ai jamais été musicien mais c'est la première fois à moi abi c'est la première fois. Abi mais musique no black était à Kenango. Wana soko David Monso. Quand ayoki bon maman. Tanga yoki yango abi suka. Beti kitoko. Apéritif d'amour. Moninga na chanteur te. Na sens nini na musicien te ke. Non, chanteur te na sens que chanteur te. Na koma chanteur. Vous comprenez? Na ki musicien te. Na bibe ke coiffure il y a une inspiration, musique il peut il a une inspiration. Vous comprenez? Dans le bas de la vie tu es comme un chanteur, inspiration il a un peu Marco na. Tu groupe musique il ngai. Sikoyo na poto yo teka. Hein? O teka pas plan. O coopéra, o teka na poto na un son de coiffure ngai. Te cop, ça la cop. Te jamais. 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 Yo pas mangitu ka wana. O kota te na ndenge te jamais na kota kopite ngai na kota kopite na ya poto ni ando spigo kaka na kata mtu mosuki ozolanda tina kwenda ka concert à Kester petit de mukuse akamba photo na kezo photo pa na ye bon na kutana pe na vie na ngai sa kata suko na vie na sala suki bo ya kalobi na soma pe tondes tout bon ba kosa na ça ce qu'on a pro coiffe on a ba Micho Kanza ba chana pe ko to travailler ensemble. Tu travailles na parti na ba 78. Explique kaka na ke coopérer na mundi mobo na château de wana kaka. Ozolanda na commencer pa mundi bwana. Na travailler ti salon ya chana pe kwana afrotantinga na pesa ko bwana. Après tu coopérer bien na tipango na to zo rêve que on koke na salon. To luka na ko pe wana na sala salon. Ozomona donc à côté kuna na bi ko sala ba créativité na ngai. Azolanda na créer salon na ngai na ndenge peke na za bo salon kanga mais na créer pe ma salon na pe mususu auto entrepreneur Azolanda o veut que tu étais ça là mais moi je l'ai fait recycler des métaux na ba chantier ba nini tout donc ils en a malheur ko ça na te Azolanda donc auto on n'en parle même pas
A comprendre? Mais poto zaka eza mona nzambe te. Non, nga na yeki poto na sens que na ko se débrouiller na ngai. Parce que c'est rana talaka ka kini pe mo ba mobulu. Ozonda. Mais omonika ka muta uti pota yepe yepe sentiment ka fo kende ka poto. Parce que poto c'est rana ya blackité. Hein? Ba 90 banini sukati. Les années te ba mikolo ce qui m'a keni ni poto na penza o santé que valeur penza makasi. Ozolanda. Donc na kata pe bakoko wa yasuki, hein? Na vie pe akufana nani grand forme nani akufana ni vie nani mtawemba nani vie narcos. Na kata pe suki. Oui, na kata suki. Oh, depo kutana ye. Oh, sina kutana ye. Na kata suki. Vie koko wa ya pe na kata suki. Tu comprends? Donc la marque on a blouson sur 3000 francs français. Donc il y a besoin de tena misa mongo penza na sa nini économie na na question blouson ya coiffure parce que c'est 3000 francs français na sombe on peut kaluji. Petit c'est le soir yepa via auluka ngai. Ayo ka déjà ngai kuna na kini ke benanko coiffure. Aye ba masa. Bah 34 ans toujours ken. 34. 35 fois pas coûte. La troisième question. On a simambe la question de télé. On a simambe tout ça émission. Yo ben si votre combien la pote. Bon, biso presque tu vas encourager na famille na biso quoi. Ozolanda. Donc muta bengi sabe muta zate. Ozolanda. Via liboso ya ka liboso na courage na ye. Via mi balé pe na courage na ye. Parce que pe na na télé ya ministère na nyangwa. Via ngana na ndaido. Na courage nepe aye poto ozolanda petit sœur ne mobani ne abengi sakaye ngai siko na courage na pe na ye poto ozolanda petit na pe asuka na courage nepe angola pe aye poto ozolanda on a servi sur sali plus de 10 ans na poto bengi sa motuté et ça échec na sens ni des échecs parce que oh bon ce que bengi sinde kona yo eza teka ke mutu tufa bengi sakali mutu ndeko ozolanda mutu mtona courage na ye ozolanda donc mutu sous sentiment ki atena bengi sa leki na ngai mais leki mso ozo bengi sa mais peut-être pas courage na kulokalar yo bula kulu ya kubengi sa leki mais petit na courage na ye a dévancer yo ami aye na ye ozolanda donc ezaka teke soko bengi si mutu na poto te ko zali soki olbini échec non eza échec te bon ba tutu ba yali bosona ba bengi sa bon ce que bengi si mutu ale o benga sko ba mso bengi sa to échec non on est balanga ja bozoba alors nous va ni babulo va na poto pona yo mona o préférer ou vendre na yo awa to o givana na lobby monde des ali monde nzambe mutakeli monde est-ce que na poto ba mindele bazalaka les premiers habitants c'est le noir faut y va payer histoire tu comprends nzamba kelene mondele te jamais Nzambakela Mondele te. Ah bon? Oh, mais dans le lobby, en Europe ici, il faisait moins 145 degrés. Il n'y avait personne dans l'Antiquité. Aux Hollandais, les berceaux de l'humanité, c'est l'Afrique. Congo central, on a mon akana. Adam na Eva botamana. Et puis Congo pe Adam na Eva, ce sont des noms francisés. Tu comprends ça? Bah premier, il met wana bazoya, auto benga selon, hein? Bah Homo sapiens. Ozolanda ba être liboso wana bazoya tout parce que moni na Congo central mokili panza na ndengeni bozo bota bozo bolemso swani ndenge nzamba linge parce que le mal c'est Dieu qui a fait au monde boswani au monde muso que ça la village n'est côté mususu puis bozo kendika bozo s'immigré Ozolanda parce que nzamba linge qui est partout ba tout bazala donc ya ko swana ou en distance avant le village de la Kessala muso pe ko swana parce que le mal c'est Dieu qui l'a fait Ozolanda c'est lui ti to progressa Égypte aux Hollanda Bouba tu vas traverser à partir avant bakata canal Gibraltar na côté Maroc wana ba traverser Espagne aux Hollanda Portugal bani bana ba grotte malili en bazo zonga ti bazo mesa na malé metora ba vitamine ou mélanine et protection contre le soleil petit à petit de siècle les vitamines on est vider le poso pe bimi. Si tu as mindele bazo c'est que c'est migrer en Afrique, tu yamba bango tant que bana so ba kenaki ba yindo bazongi mindele. Tu comprends ça ça? Ils bon. Ah c'est que tu apprendre bango, te civiliser bango. Parce que ici ils n'ont rien.
Non. Voilà, je crois que tu donc côté histoire de Ebi. Donc poto et si quand yo au Vandeli au Kéli les alliés descendent en bâti pour nayo au Zolanda donc yo au Vandeli si quand boye au Koufeli si quand boye au Zolanda n'est que yaka poto et ça peut quand n'inge bon back en Afrique bah toi en Europe bah tu vas aller té biso tu es en Europe les premiers habitants c'est les noirs vous comprenez tous les rois mon Louis XIV ils étaient des noirs toutes les cathédrales au monde na Europe c'est les noirs qui ont construit tu comprends ça mais ce que Mundele a branché ça au Louis XIV Mundele le Kouta il était noir bah Charles Nini Angleterre ils étaient des noirs tous les rois européens ils étaient des noirs Louis XIV Banini donc voilà quoi bon sans le Kangama dans le sens que tant que c'est moi défense serait moqué na le sang pas filmer tout ça ensemble Zolanda na le yango après ngana sala sikoyo pa ya Alpha Ngongo Zolanda tu wana pris na pétence futanga 2000 après na exkoyo na sang musona oyo chana pe ko no sala na mano travailler wana ti na zo rêve mon boys comme quoi que ça lorsque marque ya moi au panzi ce qui marque ni ndoto mona lutaka habite tika na kende kona parce que niti na bateke escalier ya salon parce que salon escalier koi na ko raisonner c'est que petona comme na difficulté na ko chez poids abi zoanga ka niti pe travailler na yo magira salon na ngai chana te fille na lo saki salon na bena coiffure salon petit ka ko boka bena coiffure fille on komine Amélie ozolanda ayepe coiffeuse na ngai mais na louese yango appena zonga bizonga ka niti travailleur na yo magia salon na ngai ko chateke ngabena na sala rogeke salon na ngai so ozolanda zonga ni travailleur na yo ozomona appena no sala na muke munika batuka ka songi kaka nenga zonga na nenga zonga atipio ape alonga ni pesus na tikali wana to travailler na petanga apinkunku batim susu kuku ti malembe c'est or que fille yango sikoyo ando futa na ye ba taxe OK ozolanda sikoyo taxi nyonge koma kiba 13000 euro sa kimile wana sikoyo na leta na zo futana nyongo siko pesu ya loyer ezomata ti ba salanga chantage bana ya kolo salon wana parce que ti ponga koma ja mokolo siko ne fanatique ça so salon yango ozomona bango siko yo ba ko ba ke funda ngai siko na yana gérante ozomona ba ke funda ngai ba ko nga salon heureusement kaka na mani ko se débile muke na soir so na silisi na car na ngai omona ka na zo lokota ba frigo ba nini tout ozolanda na zo ko le teka ba ni type wana na ko type kama ko na après petit à petit na bana ko na ba chantier de ce qu'on a comment ba chef belé do ozolanda ba chantier ce qu'on a ke bon batem si bon na pe ben ya fera na zui ba singa courant ba porte aluminium oyo ba chaka po ba chaka cadrement ba tobi ba mannequin ce que sili pe bon ba benga benayaka on pe na sombi de marquan de na comment ko yo respire des méthodes futa kitoko c'est na la sodis nga par jour na ko c'est na o sala pe DG 3 jours na ko kanga pe salaire moto ah bon ah mais oui na jour mo pe na ko te 300 euros pe 500 et super 1000 euros ça dépend et ma machine nga nazo c'est la l'action des gens vraiment OK voilà donc benako si moi la poto boyo ki bino moko mais au kota na monde la forme était monde la forme mais forme monde la forme nga biloko na non na la taka na ngai o e binga ye bi ke benan ko sala ta ne bien zolna mais ke ba marque ke o voilà concurrence ba forme wana ngai na mona ngo buzo bana zolanda parce que moni to sape mikolo vous comprenez que no mais ke ba pe ça pesa cher moni ba mususu mona ke o azo yo ji déjà combien salaire no gagne à combien pour se gagner déjà na poto 2000 euros mona ke belé salaire déjà oyo basali ke 1800 1500 1600 pena chakana 2000 2500 peut-être au sala musala mo pena ke ozo mo senti que nini là mais ngai loko na ngai pa na ngani zala tenga moi je peux gagner dans les 5000 6000 vous comprenez ngana gana bongo 5 à 6000 il peut 7000 ça dépend et à moi vous comprenez et donc
yo sikoyo gagnaka ba 2000 ou 1800 oko no soma yoji ya banini lokola tirikise bima nango hein ba mususu mona ke kona sasi forme ne ya yoji wana ok ngai nini ce qui vraiment la ta forme na yoji banini kende sikoyo ba blanda batu wana bimisa mango pia 3 shaba 4 shaba osomi pe yoji bala sango lokola tirike koma nango ozolanda anini ngabiloko na ngalanda ngote o ba s'appelle ba musu ba binga très bien vous comprenez ba petit njiba njilwana ba petit ba chinois tout abi vient na biso penko sa beta vrai vous comprenez il kanisi na osala musique il kanisi na uti wapi et puis ozo kanisa nini ndenge yo komi musicien ozo kanisa bon omoni musique pona ngana lo bango eloko tu nzambe mutasali yango vous comprenez dans musique ezali eloko moko ezo consoler mutu nyonso to tu comprends nana kabola te ko wana musique ya nzambe o musique ya mokili lukuta toute musique eza musique ya mokili parce que nzambe bate nzemo mona to yeba mokili yangani ya nzambe yende moto akela biloko bisonse ya molimo mpe ya mokili yo biso banso tozali bana na ye akabolaka te yo mais pourquoi yo olingi kozala neti témoin oculaire juro nzambe akela mokili est-ce que yo ozalaka le secret de Dieu personne ne le sait que tu le saches c'est le moindre il est toujours divin nzambe alobi tosangana aimez-nous les uns les autres, le monde nous appartient. Mais pourquoi yo lingi ko diviser? Les canisiens aussi la musique, na lobi répondre sur la langue. Les canisiens, il y a aussi la musique, il a un esprit. Nous avons bien que tu es dans prison, dans un rêve. Parce que yo boulot bête musique nini, et puis yo boulé, c'est-à-dire ozo kanisa nini pour la vie, pour la carrière musicale na yo côté. Non mais carrière musicale na ngai, omoni les kambutu bazana prester chaque chose à son temps. Ozolanda donc on a mis ça déjà le bon depuis apéritif au penato sala quoi ezunani tu mana des fois tango ayoka nzemo na ngai ata apéritif d'amour d'abord vejunana na salon abibena yoki solo zo sala musique mi na chama oboy yemilenze mo santa kesi oyo bato basundola na nzela bamona kateo nzoka ezali trésor oyo nzambe aponela ngai na découvrir basi bazali modele na modele o kasi luka oyo akokani na baforme nyonso mpe na kalite o ntango ayoka nzembo yango abe bena oza motu moko obosala chant osali introduction au développé chant osali synthèse abina yebi biso bachanteur mosusu bagrand chanteur mpe mais oyoka nzembo na suka obungi ozolanda atanga pe kombo grand chanteur mon pays ya danza sala succès mais na bolo ba kombo ozolanda wana vijuna na tuto ozolanda donc abi petit okende loin omoni musique nga musique na salaka na te ya kabatu musique tuza musique ya mokili parce que nzambe ba te ya kaete ozolanda nzambe ba kumisaka ye avec effet et ate ke yona na mokili ya kumisa nzambe non bakumisa nzambe avec effet et ya neti na yega boke papi ke merci urbani nega boka papi ke merci urbani nega boka papi ke merci urbani na éviter merci on yani merci ba senga avec effet o kabelinga stylo merci na kokumisa nzambe abatelinga nzambe apesinga musala nzambe apesinga imwasi ya bien nzambe akabelenga ye eloko na ningaki c'est ça na kumisi nzambe ozolanda mais musique zote ezosala ke frère bongola motema eza ya nzambe te eza musique ya mokili po ezote ya mutu ya mokili musique ya nzambe soki nazo kokumisa nzambe wana musique ya destiné po na nzambe soki musique nazoyemba ke oyo tobetaka po biso tu na nzembo wana kaka biso tobi na luketo moko sikwa mi luketo nzambe na musique wana babi na luketo ni kala luketo ti siko luketo nzambe wapi conscience c'est ton Dieu oh ben au quoi ça biso Jésus nzambe te
yozembela mingi basi to nayembela mwasi ezali œuvre ya nzambe mwasi naza belle aza bien comportement kitoko nayembeli Papi Gen Papi Gen aza bien eza œuvre ya nzambe atie na mokili acte azosala na ngai nayembeli ye donc na honore œuvre ya nzambe ndenge aza na mokili aza na mbongo kabaka asalaka boye ozolanda na kati ya nzembo mpe na te mpe bato bokeba tozala boye wana nde nzembo mokili mpo ozoteya moto ya mokili nzembo oyo ezala oyo bazoma na église yo frère bongo na motema eza nzembo mokili mpo ozoteya moto ya mokili ocomprend biso to bato ya mokili. Alors est-ce que bamusicien bandeko no bamusicien bayambi yo mpe babino soyez les bienvenus na monde na biso moni album nasala bamusicien bagloire ya tout balidio kwempa nani tout album na bayokanga bi ben en tout cas obeta kitoko mais naka na petit moko pesa nga busoba ba c'est les uno petit yango siko yo ni ko finga bato wana petit na yotia non aza petit na nga mais il m'a manqué du respect neti lobby omoni Félix aze ko aza mutu na ngai to pe ba cousin ozolanda atindenga me natinda ko pe ngoti natindile message ozolanda natala le petit kaka natala lobby boye kotinda nga buzoba na yo boye te mais yatinda nga bani na ye pe ba publicité na ye ya musique mais si na remaka peto so natinde kaka musicien moko boye ko amano ba n'importe quoi ozolanda lobby sikoyo natindile boye natala boye peta ko mengai kotinda buzoba no boye te ngabi petit monsieur imbécile un imbécile quelqu'un qui sait pas comprendre vous comprenez na yaya na yo alors peut-être na touchanga trop ya nazo parler que ba manière na ko lobela au mona na poto na ya poto avant ye mari poto me aza ngulu ninga za wana mais ngulu oyo ba bise ba memi ka sotika ni ko ngulu ti aza ngulu on comprend ça et puis raisonnement pe ki ngulu mais oui na landa mission na bino na musicien na leke na composition ninga za na petit pa nerve nga masakasi ye ka kaleka batu na vona lekele na ganga kana obita ba bémol ti on comprend ça na landa mission autono bevie bena musicien te qu'est-ce que fait musicien non peut-être tout moulanga mais il a trop exagéré c'est trop ozolanda lobi na fâché là que mabe azoti nanga teni ya sport ngape na sala sport ya beta ngaita ya bingaita na finga ke mabe mais oui azo petit akoma aza petit na musika pa na ngai ozolanda non amaka kinga respect lobby ozolanda amaka kinga respect na sens que ce qui marque ni ozolanda déjà dans l'émission na yo aba ni que vieux me bena musicien zolinga comme musicien qu'est-ce qu'il fait musicien il y a les gars la composition ngana yema na orchestre te mutu pas prendre nga pe musique azate mais niveau au film là c'est pas bon fallait non nazo parler na émission oyo vous comprenez ngai wa petit moko ozata na niveau na ozate vous comprenez okuta mutu liboso na poto na kape bilamba ozolanda na zoka epe bu a petit na ngai ba ya kape oyemba ozolanda ba grand misi ba yemba shengai ozolanda ba defa ba yemba ba petit chiko sema zimba ba yemba ba mier de son ba petit cousteau auta pas nini ba petit boussole ba boka wana ozolanda donc ngai na composera kitoko vous comprenez azana akoka tamuke na ngai tina ba composition nazana armoire ya ba chant mona nga boy ozolanda et ça nango eloko moke obano musique na âge moko boye ozolanda mais mutu na mutana tanaye vous comprenez et azo senti que vieux yo akoya alors bango ozolanda mais aurait écouté que a soutenir très bien mais a petit mo buzoba na sens nini ozalo ka jaloux na ba musicien faire bo ofinga faire fali ko finga ofinga ya leki waze quoi o lo bakona ko leki waze quoi c'est quoi ça intellectuel asa déjà grand musicien a bête na basala danser et je ko lo batiko leki waze quoi na sens ni te fona lo bele fona recadrer aye ba ko respecter batu tant que tu sois artiste il va ko pesa respect na artiste ozolanda tant que na sala déjà album je suis musicien ko ba kuna te ke vie benazo linga comme musicien ko comme musicien qu'est-ce que fait musicien na yemba bien te ah des soit que et ça lenga passe d'abord dans l'émission na yo et puis lobi susu ngana tindilio
waze ko tininga message mo boya bena tala boina obeta na geo azolanda adresse yango tutu ngape na kamati na panzi yango lijoko paso ngabe lijoko peto azo ngabe bena pe na panzi yango azolanda yo zu yango soko sepela na mutango te o fasena yango mais ko komela te ke vie ko tinda ka buzoba na yo boyete buzoba na yo boyete amona muke le bena na le bena petit aux imbéciles faut pas raisonner faut pas ça tout respect vous comprenez ko zonga ko la petit nous marque ni yo kuta na poto ozana ngulu soki Marie Paul te biso to encourager tout ko ba larto yana ninga na biso ti ape naza encourager vous comprenez ngai okoza na encourager ko la ngai te ngana moi je fais des créativité ni yo sala oko finga nga mukolo boye ko mukwa ke soki marque ni alors bina finga ki jalousie on est bien non aza trop jaloux na ba musicien na landa ka trop mais tant on lobi que éthique yango maloba ngoti côté ndanga buzoba no alors asala ngo trop et pourtant que étant asala publicité ne que ba beta concert ou quelque part un musicien faut ba banze mona yo ozate ko no ba banze bato ozolanda un musicien ngana na album le bosso 12 chansons on a sali 13 je no sala ko na banda ba concert na ngai na yema nzebo ya tel chana ngana oyemba yesu ko disque abimisa et yo kanaka ngana yebani quand même être pour yebani qui combattre comment au finga kabatu comment on manque un respect à la salle ngo trop mais na limisa kaye osolanda mais lobby ezala ki momuke bobulu alba ki 3 autres na tenir ya sport que aza karaté ngape na sala karaté o betanga jamais vous comprenez petit binga ite o binga te tuna bashana peko tuna jipe mandiango bena ko na force na ye ko pataka te ozolanda donc c'est aussi gars na fasha ki mabe tango zo sala jaloux na bato ki ndoki ngwana de peut-être faut pas ça une sorte oh a metango zo na bia ozo finga fere aleko na musika ozo finga nani petit watanabe na petit kaka njili nini ko finga ka ba musicien yo leki bango na nini na ko yema no yema ka manda petit abato na orchestre na kini njili wana ozolanda a petit na ngape aya ngape anu ya pe na salon ozolanda ozoko finga manda vo yo ma za vo manda ya oganga na likolo wana ngana yebaka na za polyvalent na voix vous comprenez ça na ko mata likolo na ko kitana na ba bémol ba nini oyo kende na emeliti ozolanda kenga mo faut ça bon faut bien ça faut éviter petit no senezine boyemba non ayemba na disque na nga oyo ya liboso ayemba na opa yemba mais za petit mo ningo tumbula ngai mais lobby il a trop exagéré ozolanda il a trop exagéré ozolanda okolo bateke buzoba na yo mo boye oza faux chanteur qu'est-ce que signifie faux chanteur muto aibola d'accord aibola na musique té mélodie na musique té azana yo bepe na ko charé que petit yemela boy ok tokomi na suka lelo ezalaki toyambelaki bino benakosi atika kofingaka bato na musique ozolanda tant que wana za musicien yamba ye ngata na salon de coiffure na koloba teke na leki wana boy ozolanda tant que muto aye na salon na ko prendre coiffure na ko aider ye na bisa za coiffure yo koloba pa na ngate ke viana za musicien te azoninga comme musicien banzemo wana composa zo chana ba chana na yanga iso kokana c'est que yo za biso arba no viana obeta musique bien abeta musique bien musique na so ko mbala liboso apéritif da muso ko mbala liboso o be peut-être que na sala album ni sala ka ya yembela zolanda mais so yo musique na ngai ba waze kwa yo kwa yanga bi bena beta kitoko tous les musiciens tous ne ba bulu ku tous ne ba nani yemo Marie Paul ayoko musique na ngai bebe en tout cas beno beta kitoko ozolanda yemo pas ça na conscient na l'équipe na composition ozolanda na musique na sala que ça musique mo avec sagesse vous comprenez azata mo kete pa na ngai na musique ngana na armoire ya ba chant omona ngabo plus de 100 chansons na zango vanda na composer ka danser nato composer nzemo kwati to mana waze kwati bolingo toyo kaka na sango ezali facile te ezali couleur ezali randa bolingo toyo kaka na sango ezali facile te ezali sans douleur te les amoureux botika kopanzana na bolingo yo
bolingo toyokaka na sango ezali facile te o ezali sans douleur te o les amoureux o botika kopanzana na bolingo yo oh. Donc yo nous a prêt il y a c'est-à-dire la musique nous a prêt à tout le prêt à tout dans sens. C'est parce que la musique est-ce que la musique est des étapes c'est comme bébé non le bango na ça homme spirituel tu comprends avant que tu wana na kini passer dans la bena na certains je commence à succès ozolanda succès ozanango bato balomo que simiki te tu comprends na sala interview mo boye wana salon tango ezalaki ozolanda salon tango ezalaka na mona bin kaka les obima na salon ata cette bin kaka la mandenga bisa bena nebi ko priya na yo ozolanda mais na ka oyo vina ngazali a motomètre ozolanda kendo tasa masolo adrisha motomètre na pese mboti na boka ipe na kenda kuna zo siko nganga sikoyo atala nga boye na tuni boni album na nga oyo atebena yo sala succès penzate ozolanda mais moni bino ba musicien vous allez trop pressé na la vie que vous allez pressé te yo mono kepa olingi oleka moninga okepa nganga yo kasanga peso kisi or ka bendi kaka chance na yo wana kaka a raccourcir rango a pesio au selfe succès ozolanda omona pe alive bana mona vive di boma banini abizela momono ekokusama onzamba pesa yo mona pe sali succès ko zano presete azote yanga nganga ko te yo bon donc ngai na yebi ozolanda na yebi momana nga moma ozolanda to sali fitiri na nani na default to sabe fitiri na nani na Félix Azé quoi ozolanda nzembo na oto imbilo wana ozolanda donc un nouveau musicien si au mona marko na kasali pe ba fitiri ka danser na bagara musicien menga sikota bazo ko ngabi te jo ya danser ozolanda donc voilà quoi là petit mot donc il faut respecter ka mikolo na mukolo na musika oya poto na yemo na bena coiffure na kabela pe yo bilamba ozolanda alors kanga munoko nona o bouche na uganga ka ozolanda na non faut na parler na petit mot na type musique marketing nga pe na li bon mo na nga boy ko la c'est ko la singa teno na ko obeta nga jamais petit obi nga pété force na ngai vous comprenez obi force na nga pété tout na jibe manjango abisayo tout ça n'est karaté parce qu'on n'a pas mettre moi vous comprenez voilà non na pesi kaka ba master mbote inya se vita hein na pesi mbote Zebris Zapata petit na ngacheri boduka na pesi pe ba musicien tu ya groupe ya Félix Azé Kopé na Félix Azé Kopé mbote trop le 14 décembre na Arena na ba fan na ngai boyebi benankosi boya pour benankosi pe a vous invité par Félix Azé quoi to ko yemba penzembo moko donc o babi benankosi pe bolanda ngai na Arena le 14 décembre Félix Arobeta boya belé to ma s'appelle le kumu ya mboka na biso tu comprends nenga beteka na jeo a jeudi passé Zolanda donc na osepela trop hein congolais banini boya pe pour tout tombola pe musique na biso parce que musique ezali nzamba sala yango ponini mutu asepela pe tu comprends eza musique te ke bomaka mboka o sala non musique ezali loko moko e consolaka pe te yaka parce que mutu no surtout tant ozo sala musala azoyemba chant c'est naturel ozolanda ezate ke yango te bomi mboka o sali boy non musique ezali ba beton ba feti hein yo ko okena mariage mo bo sa musique kaka de o bayango te musique ezali nécessaire. Ok, voilà. Donc voilà quoi. Merci à vous de la Bibiso, de comme la Souka, tout ici, la porte est grandement ouverte, tu le vois à chaque fois. Nous avons besoin de les afficher, Benga Biso partout aux amis. Il y a qu'à te partager, savoir nayo, Makambo Yomona la poto. Je crois qu'il y a quelque part, peu moi, concert ou ça va dire. Poto aussi dit ça. Bateau Bazoua Lelo, tout ce qu'il y a 1 minute. Pourquoi ça va, on concert ou ça va. Bon, concernant la Sakaka, moni tango sa l'émission, faut y ba manière à ah, bateau besoin na poto. OK. Bon, moni bateau besoin na poto, c'est un peu différent na oyakala. Ozolanda parce que poto yakala ezala ki marque mususu que poto sikoyo. Ozolanda. Donc moni soko yé yeba ko respecter pe bateau yakala. Oyo ka pe mate ya bateau yakala ndenge poto tikendelaka. Ozolanda. Poto zate kaka oyaka wute.
faut yoka pe conseil ozolanda donc il y a ça quoi. Merci, allez, bye bye. Nyengeton, Mwana Paris, Zertina de Zurich, Switzerland, Modogo Gianfranco Ferré, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissimbi, émission Tam Tam. Ngai kona salama, kasi na mekanzela ya mosala, nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama, nalatili bokwela ya bolingo na yo, nakotambola sai na motema te. Moi qui aime l'amour, moi qui aime danser, lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo. Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala, nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama, nalatili bokwela ya bolingo na yo, nakotambola sai na motema te. Wetikosata moninga soki okosonga sinago natika komila makulusu magio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo nabina wapio na moyanga bolingo. Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala, Tonton Dingi nyonso mpo ya koluka Papa na Rosa de Paris. Motema motoninga nde na mawa mama, nalatili bokwela ya bolingo na yo, nakotambola sai na motema te. Sakoma Tuvanga Mwana Paris, Ado Mbengani Mwana Paris, Kolova Timbia, Seleva Mano de Pasco Ndinga, Alashi Vava na Londres, Michi Kitoko. Sefa, Kate Wenze. Efo Perso, Kovako, Ibramondo, Junafa Makengele, le maire de Genève, Makonda da Silva. Soumé, 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 soumé. Abidjana, Libanais, Mwana Paris. Yagi Bicho, Tchalma, Oubakleye de Paris, Freddy Ngoma, Berthe Mosolo, Bana Paris. Merci, Tozo Koba Seko Koba Nakaja Nkoba, Olivier Krakou, tous les grands bassistes, Jack Jackson de Genève.